wana eza maman équation il y a 2 mois au bapesi président na biso bapesi 2 mois akende ko réfléchir et puis bakende ko bongisa na Kagame kuna bakende ko yokana pendant 2 mois na 2 mois wana apesa réponse alingi protection bakopesa ye mais bakanga na miyibio bazana Congo mama na ye azana kati bandeko ne bazana kati mwana na ye azana kati et puis mwasi na ye azana kati wana babomioti so basali yo bongo seki bazaka na dana yo seki balingaka ote so moni mutu basiba comme c'est na niveau wana ntuka okonima bete bakanga famille na mobimba pona bokonzi po yo le otika na bokonzi OK problème te ba protéger yo ba ko protéger na bango yo mais moi sino fo kangama mama na wakangama mwana na yo kangama bandeko no bakangama siko bokonzi ngo est-ce que vous en a plaisir est-ce que vous zane sengo oko jouir na ki bokonzi ngo wana te donc président na biso déjà timoli libulu oyo ba okundela ye deme wana de na 550 donc pas kundungu na pelekete kangaki yango bozomona ke likambo yo président kendelaki eko simba te po nzambe yebaki yango tangwa esalami le deme wana nzambe yebaki yango donc pas kundungu na pelekete ekangaki président Félix azwaka bokonzi na ye na nkamba loboko oyo esimbaki ye a négligeaki yango loboko oyo epambolaki ye loboko epesaki ye bokonzi aloba kozonga akende kozongisa merci soki azwi bokonzi mais azonga te talaka grand libulu lokola États-Unis sikoyo bazana ba prisonnier na Afrique ndenge bango bamona bango balikolo sikoyo bantu na bango ba américain baza ba prisonnier na Afrique na mboka moko Congo donc balingaki nanu ba utiliser nanu président de la République azongisela bango bato baza ba prisonnier et puis nde sikoyo baya considérer un contrat parce que contrat ngonde ya likamboti mais baza na posa na ete ata mukete poso bazaki na posa na ye bako exiger makambo makasi yote président ya Burkina Faso Ibrahim Traoré bandeko nanga tala niveau azana ngo aza ko bundela mboka na ye azo benga na mindele bakende aza ko benga na bango atonda na nguya nyonso aza na souci ya mboka mais biso wa président na biso il fallait azala lokola ata Ibrahim Traoré alanda ata ndenge azo ko kenango pour le moment mais yete président ya africain azo benga na mindele mais président congolais azo kende ko lukalisu mindele wana est-ce que biso pena to bato to ko luka mindele to ko luka mindele to lukela bango ni ba ko sunga biso na Congo oyo mundele te mutasisa pasi ya Congo poto zoma souffle te ya mukie malgré tozalaka na pasi meza mundele te tolongwa na colonisation na boumbu mais sur le plan spirituel tozalaka na boumbu mais na niveau to komya pe na ba président po mboka na biso zwa mwa kimia mwa pe otomonaka oyo eza mundele te ba américain bazalaka na relation na Mobutu bandakala depuis 1960 so ba américain bazaki na souci ko bongisa Congo nde ba bongisa Congo kala depuis 1960 ti lelo ba américain batikala ko ya ko bongisa Congo te siko nde américain ko ya ko bongisa Congo jamais bobosana oye alingaki azwa kado nzambe apesaki ye yango wana azwi deja mbongo ebele akomi deja na mbongo nde deja famille deja ebongi akomi deja bien ça sone eloko koluka te ekoki nango alibérer sokola maboko alongwa na bokonzi atika kiti ya bokonzi na bokonzi ya bilaka mais soki azo forcer na makasi tokolela président ekoboma ye koyana ba américain bakokelo kote ba américain ba soda na bakoya na bango ata ba ba contre intelligence baye ata kimbango kokimisa bango otango tozana ngo eza tango moto mwindo abikisama eza tango tozwa pete tozwa kibia to nyokwa mingi so to continuer boye ba président mabe ba continuer kaka passe na mso ekosila kan passe na mso ekosila kan soki président ya boye aza koyiba makasa bongisi famille atie kaka donc baluba donc batu muso na souci na bango te
aza ko yiba na nko aza ko signer ba contrat ye moko aza ko sala makambo na ndenge na ye siko so to continuer kozala na ye biso to zala ka na passe bande konanga biso to zala soka na passe ya zala ka ne bien na famille libota na ye ba voyage ka ndenge balingi bakemboko bazoni basala o bango balingi to nora kana biso bango mais biso to zala ka na passe non bongo te il faut président penza azwa disposition atika bokonzi akendene na kimia wana kozana problème te moso atiki na ye moko président ozana problème te ako vivre na mbongo na ye ako vivre ako sala vie na ye ako zongela vie na ye pena ya kimia mais soki a forcer kaka kiti wana ekolia ye po eza message ça très important atiango na moto a négliger te yo lingi na yo sobi ki mona meso ki mona meso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava Mongo teza ni elombe nani kumba oyo otuna ba oyo bayedinga botala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalogi mokili Yembo ebele mingembo banda Kibangu nalogi mokili Oyanga bosepela elombo nanga Kibangu nalogi mokili Otinga mikumba ya milo banda Okombo ya tata mwana pe tata Moimo Santo. Bienvenue chez nous. Merci na batutu balingaka Maman Francisca Balenda, la princesse d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, la princesse à papa. J'espère que tout le monde va bien. Merci na batutu balingaka émission Kimbango Nzambe, rien que la vérité. Merci à tous nos abonnés. Merci na ba balingaka évangélisation agressive na kati ya chaîne Nabino Balenda News TV. Abonnez-vous sur notre chaîne, commentez, likez. Donc, n'hésitez pas de liker, commenter, partager émission parce que Awande, ils allaient source, Makambuya Sir. Et sika Oyo, la princesse ya Lobelaka. Tant que la princesse ya papa Zakoloba, il faut qu'on soit kiti pour sana vanda. Pour être ngai, nazalaka synchroniser nanzambe. Nazalaka synchroniser nanzambe. Tellement nzambe moko pesinga mosala Oyo, yango na yaka koloba kaka rien que la vérité. Bomoni déjà battant fort pour nous flasher bino makambo yo ezoleka na mboka na biso papa simo kimbango tango yaka na 1921 batunaka ye papa oyeli biso nini papa lobaka na yeli bino l'état na yeli bino langue Kikongo na yeli bino église na Kikongo kuna ezana écriture mandombe nego africaine na Kikongo. Donc, l'État eza tata Kimbango nda yela ki biso. Po bakoko na biso ba telemate. Tozala na l'État te na Afrique. Tata Kimbango ye atomboli moto mwindo. Alobi ke il faut to telema. Na Afrique il faut boza pe na l'État. Na Afrique boza ba konzi ba to ba kotambisa mboka. Do Afrique koza kate mindele batambisa kango. Il faut bango ba kende biso to tikala na mboka na biso. Tata Simon Kimbango asalaki effort abundi bitumba na bango andimi biso andimi anyokwa ma alata pasi na biso po biso lelo peto ko mape na l'état mais siko l'état ngo ti lelo ba comprendre mambo te alors nga na salaka opinion na nga comme journaliste donc ndé naza journaliste boy no sala ozo concerné nga eza siko na lobela église te eza makambo ya église te mais eza siko à part ngasko nazana na minute ne naza boina oloba na kati église te naza privé nasala ba émission moko privé alors na ba émission na nga privé natala ka makambuka ya bonzoto te na sangisaka na molimo po ngai na lobelaka mingi bonzoto te molimo sur le plan spirituel oyo nzambe alingi na ndenge nzambe alingeli makambo ezala mais soto tali président na biso président Félix na yelaki bino sujet ya liboso président na biso le 2 mai akendaki wapi États-Unis pona nini kokutana na président Macron na président ya Rwanda Kagame le 2 mai wana bandeko nanga na tieli bino ezali 2
na 5. Botala bien. D na 5. Donc, ezaki le D 5e mois. Alors, si vous biso D na 5, l'église kimbangiste, c'est très important. Pour ceux qui aujourd'hui nous D na 5, ils allaient pouvoir, il y a beaucoup de 50D. 50D, ils allaient pouvoir, il y a beaucoup clé, et les kamba beaucoup de sige kangamela. Donc, pouvoir, il y a beaucoup de allaient na 50D. Oh, tata simo jimbangu aloba, na kikongo, alakisi papa wa beladio. Alobi, taluza zole, mwene, ndombe si kavanga biabio kavudi mfuno. Donc, ba chiffre mi bale oyo moni. Moyindo akosa ilango eloko nyonso akozala nango posa. 50D. Vous allez comprendre. Si vous 50D wana, ngai, ndeko na bino nazo révélation. Bazo yebisanga, kolo Yesu, ayaka na pouvoir ya 50 degrés. Wana na révélation na nga baza ko yebisanga. 50D wana, ya wana tata simo kimbangu ayela ki biso bi pouvoir ya moto mwindo. Vandi na 50D. Na 50D. Sikoyo, kaka 50D wana, D na 5. Biso na mandombe, to balolaka ba chiffre. To balolaka ba chiffre. D na 5. Et baluka comme 25. 5 na ngambo D na ngambo. Ils allaient écrire bando mais négo africain. Boluka botanga yango c'est vraiment très important. D na 5 et comme à 25. 25 on est allé mbotama yankolo Yesu. 25 mai. Tout ça peut na mai. Donc 25 wana ezali mbotama yankolo Yesu po ezape na mai. Yangana bomoni ke bayoka ki bakutana les 2 mai. Les 2 mai. Donc, D na 5. 5 ezali pa kundungu na mandombe. D ezali pelekete. Wana ezali ba numéro oyo ebimaka na mir. Oyo bombe écriture mandombe. Eza ba numéro oyo ebimi na mir. Mukolo mususu na kozala na tableau na kokoma ngo siko bien na la kisabino mabomba bien ebomama na kati ya 50D. Na kati ya 50D, 50D ekomi pe croix ya nkolo Yesu. Hein? 50D ezali pouvoir. Bebombe makambo minene na kati. 50D esangisi nzambe na mutu. Na katikati nango eza croix kolo Yesu na kati. Yende azongisi biso lisangana nzambe po nzambe pena na tango akala mabe to sala nzambe bengana ka biso nzambe abaya ka biso soki mutu kufi esili mais kolo Yesu ayaka kufa pona biso po ete biso to bikisama e bombama na 50D. So 50D wana papa wa beladio amonaki yango na mir donc ebombami na mir ya ndako ebima na mir ya ndako. Ezali makambo bomama na mandombe. Siko tangu président na biso ake ko signer ba contrat na ye na D 5e mois. Donc na 50D. Na le 2 mai. Kaka na le 2 mai wana bibi maboko mibale. Ekutane. 2 mai wana. D na 5,50D. Donc pa kundungu na pelekete kangaki ye. Yango bozomona ke likambo yo président kendelaki eko simba te po nzambe yebaki yango. Tango esalami le 2 mai wana nzambe yebaki yango donc pa kundungu na pelekete ekangaki ye. Pouvoir wana mukolo wana ekangaki ye nzambe yebaki likambo wana ake kosala mais yebaki ko simba te. Bande konanga esimbi te. Po ezama bongisi ya nzambe te. Soki ezali mabongisi ya nzambe ndi akendaki wana engaki kende ya sans problème. Siko esimbi te po mundele azalaka hypocrite te pe mundele alingaka sérieux mundele alingaka baventure te. Siko président na biso tango ake kuna atalaki sima te. Premièrement, avant kokende kozwa ba corps na pays mususu, il faut kosola na parlement. Okoki kosala te likambo na ndenge na yo. Mais président na biso asala makambo na ndenge na ye asolaka na parlement te bayokani eloko te na parlement ate kosala makambo na ndenge na ye. Tala to na mwana na président ba face
o pena ke atala rasimate président na biso asala mambo na nko akenda ko signer ba contrat na ye na ndenge na ye asala makambo na ndenge na ye asolaka même pas na parlement ezala te donc o sala mambo na ndenge na yo ba contrat asigner na Kagame asigner na ndenge na ye makambo asala ngo na ndenge na ye jamais asolola na parlement ezala te côté pe akendaki na États-Unis avant akende déjà babengaki bayebisaki ke koya lisusu te réunion ekozala lisusu te mais tellement que déjà bongisaki réunion wana ekozanga te il faut ezala en tout cas ata yokaki na musika bi jamais nga fona koma kaka akomi na États-Unis pona bavanda na réunion na bango akendelaki bandeko na nga likambo ya kokamwa oyo président na biso atiaki ata na motu te ekokomela ye yake kozwa protection na ye po ba protéger ça veut dire ko protéger na famille na ye na libota na ye ba protéger ye afuta bango bambongo pendant des années na yoki kutu alobi so pe 95 ans ya ba minéré bayaka kozwa afuta ka bango sikoyo na ba minéré bayaka kozwa kana batoka kana bango ndenge balingi mais bachela ende protection bato ando kata o bayako bongisa Congo o basala boy protection na ye mais bango bazwa na bango bakena bango siko pe mundele alingaka sérieux na vie mundele alingaka kosala ba contrat pa babongo te mundele moko atali nanu ke Congo eza mboka moko ya kuluna mboka ya babandi mboka moko etongama te so totali kutu bien lelo tala nde bavene bukani Congo eza propre te eza salité Congo batongi te bazoyiba me bazotonga te baza na souci ya mboka te me miyibi batondani tala mboka ya minéré me mboka wana bazosunga ngo te siko batali Kagame baza na eloko te bakande bayibaka ba minéré metala mboka na bango nde batonga yango omona peneke Kagame aza na souci ya mboka na ye azotonga mboka ne mboka ne eza développé mais eza ka ba minéré ya koyiba mais siko bango moko bakolo mboka o baza na ba minéré baobongisa mboka te miyibi baza trop eloko nini basali ye bandeko nanga américain bayebisi président Fachi Beton tokoya ko investir na mboka na yo te po miyibi baze belé bandeko balobi avant baya ko investir na Congo esengeli président de la République akanga bato nyonso ba na liste soki bato nyonso bakangami nde bango baoya avant ba signer contrat il faut akanga plus de 250 personnes au ngana yoki. Plus de 250 personnes. Maman na bango azana kati, bana na ye bazana kati, baleki na ye bazana kati, et puis Maman Denise Nyankero azana kati fo akangama. Soki bakangi ye, bakangi bato na nyonso bakangi bato liste bapesi ya bato oya kokanga. So bakangi bato na nyonso. Nde bako signer contrat na ye. Bozomona. Siko wana boye bisanga bandeko nanga, bakangelo sikoyo bato na nyonso. Wana babomi yote. Babomi yote. Wana eza maman équation. Maman équation. Il y a 2 mois où bapesi président na biso. Bapesi 2 mois akende ko réfléchir et puis bakende ko bongisa na Kagame kuna bakende ko yokana. Pendant 2 mois na 2 mois wana apesa réponse. Alingi protection bakopesa ye mais bakanga na miyibio bazana Congo mama na ye azana kati bandeko ne bazana kati mwana na ye azana kati et puis mwasi na ye azana kati wana babomi yote so basali yo bongo seki bazaka na dana yo seki balingaka ote so moni mutu basi bakomisa na niveau wana ntuka okonima bete bakanga famille na mobimba pona bokonzi po yo le otika na bokonzi OK problème te ba protéger yo ba ko protéger na bango yo mais moi sino fo kangama mama na wakangama mwana na yo kangama bandeko no bakangama siko bokonzi ngo est-ce que vous en a plaisir
est-ce que kozana esengo okozwir na kibokonzi yango wana te. Donc président na biso déjà timoli libulu oyo bakundela ye na yebisaki bino makambo ndenge président azomemela ngo eza mabe makasi. Président Félix azwaka bokonzi na ye na nkamba loboko oyo esimbaki ye anegligeaki yango, loboko oyo epambolaki ye, loboko epesaki ye bokonzi aloba kozonga akende kozongisa merci soki azwi bokonzi me azonga te. Makambo nyonso abongisa na nkamba apesa maboko yasala basala nzela aneglige makambo na nyonso. Lelo akoma kosala makambo na ndenge na ye azo contacter même nkamba te, aza kosala makambo kaka na ndenge elingi ye. Sikoyo equation ya boye famille na yo basala o makambo moko boye ke bakanga yo bakangela yo famille po ba protéger yo. Omoni équation eza lokwa mutake simba kisi, est-ce que ko jouer na mbongo wana okoka te po yo moko omitie na pasi wana. Normalement nata oto za nango mboka na biso eza nango suna bitumba te. Mboka na biso soki ye président na biso akene ko pesa confiance et pas tata simoki mankiangani nde makambo ekomela ete. Mais nga na comprendre nga moni nzambe soki komi na tango ko boeki apesa ki yo tango soki tango na yo wana ekoki na makanisha kozonga te pa na ye kozala na ote. Bon oza sous la grâce te, c'est fini pour toi. Tokomi na tango yo mokonzi ya bilaka aya kovanda na esika na ye. Donc président na biso aza na équation moko impossible oyo basali ye di jamais vu. Tellement aza na posa bokonzi ya lingi kotika kiti wana te. Ok eza problème te, kangela biso bato boye plus de 200 et quelques personnes bakangama. Soki bakangami kaka bango bakoya wana eza jugement ya nzambe po babiyibi nyonso fo bakende. Po soki bato wana nyonso bakangami baaméricain bakoya tala jugement ya nzambe esalamaka na bandenge ebele. Baaméricain bakoya ntango bakoya baye kozwa na bango oyo bakoya kozwa, mais sifi bato wana mpenza bakangama nano. Totala siko bokonzi yango soki président okoka nga nalobaki yango président de la république tellement ki abebisaki loboko oyo epesaki oyo esimbaki ye abebisaki ake kopesa confiance na bato na ye ba église de réveil oyo epesaki bokonzi te babondela mpo na ye. Mais loboko oyo esimbaki ya negligeaki yango ndenge aza wana atimoli libulu na ye moko. Il faut peut toyebaka ke États-Unis eza na 3 pouvoirs. Donc biteni misatu ya gouvernement. Premier gouvernement ezali exécutif oyo Trump azali président. Deuxième eza législative. Législative ezali ba député na ba sénateur. Troisième eza tribunal judiciaire. Donc soki président ya États-Unis basinaki ba contrat na Félix alingaki amema ngonano na congrès na sénat. Donc soki bango pe kuna ba voter yango wana siko makambo nyonso o bango ba sololi o bayokanaki nde siko États-Unis balinga basalela yango. Donc Trump akoki jamais ko signer contrat na président Félix ye moko na ndenge na ye te. Kuna batambolaka bongo te, kuna penza makambo tambolaka bongo te. Na tous les 3 branches wana na yebisi bino soki ba musu ba boyi esili ekosimba te. Donc bango batambolaka bongo bango nyonso fo ba yoka na likambo moko soki ba yokani nde ba signer d'accord wana siko États-Unis endimi. Mais président de la République donc ya liboso na nukutu tala kaka ngaku na monaka lokola bango pena bana bango na posa na ete mais tellement que batu na bango bazalaki na Congo na prison tala ka grand libulu lokola États-Unis siko baza na ba prisonnier na Afrique ndenge bango bamona bango ba likolo siko bantu na bango ba américain baza ba prisonnier na Afrique na mboka moko Congo. Donc balingaki nan ba utiliser nan président de la République azongi c'est la bango bato baza ba prisonnier et puis
nde sikoyo baya kosigner na contrat siko contrat ngonde ya likambo ti nde bapesi 2 mois siko 2 mois wana tango ekokoka ekozala ndenge nini na makambo bazoyebisa yeke akanga mwasi na ye na famille na ye na bato ebele wana bakanga bango aosuka wapi balinga bautilize ye nano po barécupérer baaméricain oyo bazalaki baprisonnier na Congo mais baza na posa na ye te ata moke te po so bazalaki na posa na ye bako exige makambo makasi yo te mais tellement américain atambwisamaka na logique donc akokotisa mpe logique yango epa na ye bandeko na nga na minute nde toza boye ko ndeka États-Unis bayebisi président de la République aya kobongisa na makambo oyo eza na pays na ye donc deal wana efoire nango boyebake makambo oyo akendelaki ekosimba te pakundungu na peleke tekangi ye baponaki faux date moni date wana ezalaki déjà coincé baza bloqué na date wana donc azalaki bloqué na date wana ekosimba te date ya mabe 2 na 5 date ya mabe na yebaki na lobaki nanga likambo na lobaki nanga ke kosimba nango te po 2 na 5 eza facilité eza date moko basalela yango bajete le 2 mai pakundungu na pelekete maboko mibale eya kokutana est-ce que maboko ya malamu tala siko likambo ngo retour ya président de la République eza ya passe eza ya passe aya kobongisa nanu makambo eza na mboka bakanga nanu miyibi baleki ebele na kati ya miyibi wana mama na ye aza na kati bana ne baza na kati bandeko ne baza na kati mwasi na ye aza na kati wana pela bobominga kakati en tout cas toza kokende na makambo yango toza kokende po so totali pe na leta na biso 80% ya baluba bandeko nanga ata kutu yango ata kutu komonela bato tina ba niveau oyo président de la République batambwisaka bongo te président foza motema munene fo sangisa po bolobaki tata bo moko mama moko déjà biso tozalaka ya kosangana yo moko lobi ya peuple d'abord siko peuple yango tokoma komona baluba na baluba bandeko nanga baluba na ndenga mabete totala ndenge mboka ezokende ngai na kabolaka te toza famille to abo moko tokokabwana te mais bino moko pe il faut botala pe mboka na biso nde ezotambwisela bomona siko baveni nde ezobukana eza kanda ya nzambe azosepela te totambwisa bamabe bamboka moko mokie lokola barwanda baza ini bazotonga mboka na bango mpona nini biso te po tolingani te bolingo eza te soki président azwi esika azokanisaka libumu na ye azwa so bakokufa bakufa donc ye aza na susi na ye mais okomona tala baluba bakanga Kongo Kinshasa donc on senti pena que président atie mingi baluba mais soki azalaki na bolingo kotia babikolo ebele boza kosangana et puis pe asololaka na parlement bango nyonso wana tango président zokende kosala kosigner likambo monene ozokende yo moko sans osolola na bakonzi nyonso bazosala na yo te wana ekobanga mosusu non sikoyo soki totali na mayele mosusu ndenge tomemela yango kaka na bandeko baolanda nga ntuka boluka mpe bozala ya kofunga bozala mayele bolamuka po na États-Unis bazalaka na basoda oyo babenga ba contre intelligence basoda contre intelligence wana bango bazelaka mobeko ya congrès te oyo ya gouvernement te soki déjà bayokani likambo président de la République neti président États-Unis Macron soki aza déjà d'accord na likambo ngo bakoya déjà na ndenge moko boye ya privé ya kobatama bango contre intelligence bango basalaka lokola bagang lokola babandi moko boye basalaka na ndenge moko boye baza lokola babandi alors soki président de la République baza na makambo mosusu po makambo mosusu ezalaka omona bayebisi bino oyo bayebisi bino ke etala eza boye mais bakozala mpe na oyo eza caché ebibi ata na motu moko te eza secret oyo eyebani te toyebi te donc basoda
donc ba contre intelligence bazali et cause à la paix makambo simbité et que nango pe bien té mais au moins appelle à cesser ba contre intelligence ba y déjà pour sécuriser président de la République ba M23 ba continuer koya à ce que pédant makambo ya président Félix il a l'inango mais ce qui que ba on peut ba souki na nzela c'est que ba contre intelligence ba commis déjà baza pene pour bango ba yeye banaka hein bango baza lokwa ba bandi ba yeye banaka position té boko yeba te ke baza mais bazali contre intelligence donc to yebi te mais oyo biso to yebi eza yango biso to moni bandeko nanga en tout cas makambo esimbi te pour ce que na ndenge ya contre intelligence en tout cas wana pe mboka ekozalaka na passe mais mboko oyo bozomona oyo solution nango ekouta libanda te solution nango ezaka na kati na biso moko ekouta ka libanda ata mokolo moko te bandeko boko yana ba soda ba uti États-Unis ba ye bino bozo kanisa ke bazo ya po ba bongisa mboka neti jeune mona yoka ke o so ba États-Unis ba ekomika d'accord wana siko congolais États-Unis komeli osimanda ko mo kende kozonga te bongo te bandeko nanga bongo te ba américain bazaka compliqué bango balingaka mboka na bango balinga jeune na mboka na bango te bazaka très compliqué pe ba contrat o bazo signer wana ba chinois pe balamuka ki hein bayi bako signer ba contrat bongo te po bazape na makambo ba contrat ba signer kala na Félix ba français pe balamuka ki donc bazalaki wana bali ba contrat wana po bango pe bazana makambo na bango donc contrat wana ngeke za la pe kaka ngeke beta ka ngeke za la ka problème na Congo bulu yeki ba soda déjà tataki mbango abimisa ba Armageddon ba bengana ba soda ba kenda ba bengana mindele bakenda mindele ata bayaka mais ezate na ndeke baya ko s'imposer lisusu ba dominer mboka ekosimba te wana boko mona ka ba soda mikuse na misu bakobima bino bozo luka ke o moko msuna mona ki na commentaire na bino bolingi te armée ya ba américain et ya po baya ko initier armée congolais bino bolingi bongo te bato bazokanta ke armée américaine soki eye na Congo nde basoda na biso sikoyo bakozala initier siko bakondo sala musala malamu bongo te bandeko nanga bongo te Congo etambolaka bongo te Congo ezali ndako ya tataki mbango ndako na ye donc tango abengana ka basoda na tango wana bimisaka de Armageddon ya pamba de bengana ka bango siko soki bakomo bengisa basoda ya États-Unis baya ko kangana te États-Unis donc Congo ekomi na maboko ya États-Unis wana siko boko luka pena ke basoda mikuse babima ebele bongo te o bino bozo kanisa wana neti bazwa formation congolais ana nyonso biso nde to négligeaka formation obozo ninga bozwa wana eza na tina moko te tona makambo nyonso epa na biso moko négligence na bolingo eza te moto azowela libumu na ye azowela famille na ye azowela libota na ye babonga mais aza na souci ya peuple te soki tokomi na bomoko tokomi na souci ya peuple tokoluka susu babitumba nyonso ekozala esu te epuis tokoluka susu baede na bamboka mosika te biso moko ntango boyokani na biso yango kosala kimia ekota na Congo moto akozala na souci ya Congo lokola président ba pays mosusu ya Afrique tozomona président ya Burkina Faso Ibrahim Traoré bandeko nanga tala niveau aza nango aza ko bundela mboka na ye azobenga na mindele bakende aza ko benga na bango atonda na nguya nyonso aza na souci ya mboka mais biso wa président na biso il fallait azala lokola ata Ibrahim Traoré alanda ata ndenge azo ko kenango pour le moment mais yete président ya africain azo benga na mindele mais président congolais azo kende ko lukalisu mindele wana est-ce que biso pena to bato to yo luka mindele to ko luka mindele to lukela bango ni ba ko sunga biso na Congo oyo mundele te mutasisa pasi ya Congo poto zoma souffle te ya mukie malgré tozalaka na pasi meza mundele te tolongwa na colonisation na boumbu mais sur le plan spirituel tozalaka na boumbu mais na niveau to komia pe na ba président po mboka na biso ezwa mwa kimia mwa pe oto monaka oyo
eza mundele te. Ba américain bazalaka na relation na Mobutu bandakala depuis 1960 so ba américain bazaki na souci ko bongisa Congo nde ba bongisa Congo kala. Depuis 1960 ti lelo ba américain batikala ko ya ko bongisa Congo te siko nde américain ko ya ko bongisa Congo jamais bobosana. Bobosana likambo wana américain akoya ko yiba pe ko protéger bo konzi ya président moto simba ete po ye azalaka wana akolela wana donc alingi kiti wana e bouger pona mutu musute alingi bo continuer ekweya te me ye azalaka likolo na bino azala kaka wana me bino bonio kwama ateka mboka na ba américain bazwa na bango ba militaire ndenge balingi me ye atikalaka mokonzi tala kanda ya Nzambe ekomi ko buka Kinshasa ezo buka na David bandeko nanga makambo so to olinga to sosola te pona nini passe zo matabiso to ko wando nyoka makaka ba président na biso mayele penza o ya sagesse spirituelle ba na ngote bazo me makaka mayele ya classe ba otama na mayele ya classe ko luka ka mindele susi ba ko mindele ba ngonde ba kubongisa na biso ba ngonde ba ko sala boye ba ngonde ba ko sunga biso zo kande bongo te to na susi ya mboka te problème na biso nde ya ngwana donc eza penza mao mais to ebike to kolonga na biso. Président de la République a dit que luka faku ndunguna pele kete kangiye dena 5 ekangiye donc date wana déjà Nzamba yebaki yango ye moko alingaki ekende na journée wana po ayebaki tina donc pona nga pena ba merke bazu idée bien ya ko kanga bato wana nyonso soki bakangi bango alesiko président azosko protection na ye. Total askoyo akomima protection ki bokonzi yango ndenge nini famille na ba oneso bazana prison. Po ba merke basalisa bango ba jeté o bokangi ekotika la bongo. Ba merke bazana kanda ba américain na bango bazana prison a Congo bazana kanda. Donc ba ko futela ngo mpako président de la République ko futela ngo mpako. Et puis bango bazana logique bango balingaka na bango te mboka mseza salité zo bongate. Poki moyibi leki mbongo ezali me tellement miyibi baza mingi yango wana to ana passe yango wana soki ba merke pena basungi biso na likambo ngo o idée o bazu ya ko kanga miyibi wana nyonso ekozala vuma bien ngana sepeli na idée wana na sepeli na makasi lo soki bango miso bakangani totala siko président ko mema musala na ndenge nini akozala ndenge nini Kongo pe kotika la koteka mate Kongo so basoda wana baye tango kanda tata simangi mango ko sala lisusu boko mona ka ba opena ba armagedo ba ko bimata 30 nde ba ko ningisa mboka oyo donc bande ko nanga to tia mabondeli to tia Kongo na biso na ba prière to lingi su colonisation lisusu te to za posa to bikisama to kota kana boumbu te to na mboka ya mbongo mais to zo souffrir ba konzi ya mboka bazo teka mboka mingi bazoko teka ba richesse ya mboka alors tawa les ali susuti ba konzi bolie mingi bolie esili président de la république faut tia na mutuna yake o eza mandat na ya suka akozwa ka lisusuti o eza mandat ya suka il faut atia kango na mutuke ekoyaka lisusuti c'est fini donc algo ka déjà ba disposition et soki te Rokunda ya soki te passe kokote la ye pe loi ekoyela ye ozali mandat na ya suka aluka solution amiti ke la ye moko na kimia atika ye moko na kimia po problème la été mais soki azo forcer passe ekoyela ye on a éliminé la vérité rien que la vérité président soki atambwisa mika bongo akozaka na passe mboka oyo oye alingaki asala oye alingaki azwa kado Nzamba pesaki ye yango wana azwi deja mbongo ebele akomi deja na mbongo nde deja famille deja bongi akomi deja bien ça sone eloko koluka te ekoki nango a libérer sokola maboko alongwa na bokonzi atika kiti ya bokonzi na bokonzi ya bilaka mais soki azo forcer na makasi tokolela président ekoboma ye koyana ba américain ba kokelo côté ba américain ba soda na ba koyana ba ata ba o ba contre intelligence ba ye tata kimbango ko kimisa bango otango tozana ngo eza tango moto mwindo abikisama eza tango tozwa pete tozwa kibia
Toni okwami mingi. So to continuer boye. Ba président mabe ba continuer kaka. Passe na monsieur ekosila kan. Passe na monsieur ekosila kan. Soki président ya boye aza koyiba makasa bongisi famille atie kaka. Donc baluba na baluba na baluba. Donc batu muso na souci na bango te. Aza koyiba na nko, aza ko signer ba contrat ye moko, aza ko sala makambo na ndenge na ye. Siko so to continuer kozala na ye, biso to zala ka na passe. Ah bande konanga. Biso to zala soka na passe, ya zala ka ne bien na famille libota na ye. Ba voyage ka ndenge balingi, bakemboko bazongi basala o bango balingi. To no raka na biso bango, mais biso to zala ka na passe. Non, bongo te. Bongo te. Donc il faut président penza à disposition atika bokonzi akendele na kimia wana koza na problème te moso atiki na ye moko président oza na problème te ako vivre na mbongo na ye ako vivre ako sala vie na ye ako zongela vie na ye pena ya kimia mais soki a forcer kaka kiti wana ekolia ye un message ça très important atiango na muto a négligé te bon bande ko nanga onanga na yela bino yango wana merci na batutu balande ngai merci bo s'abonner bo liker bo commenter atomani à la prochaine bye mabota ba moya ko lukanga nzambe Ai kibangu na longi mokili Yemo ebele ni yemo banda Ai kibangu na longi mokili